Bana maman. Bon dimanche, bon dimanche Nabino. J'espère que vous l'allez bien. La famille. Mon pas ou mon condition ambele abimi. Nalingi vraiment to sola likambo très sérieux ce qui se passe avec Koffi Olomide. Nathalie na okina pasi, et ça linga vraiment na pasi na mawa que dans la vie, osungi mutu moko boye et comme li o bololo. Et comme li o problème. Koffi vraiment kosunga sungela mama kulutu et comme li est problème bana mama. Lobi Koffi Olomide il est en train de nous informer quoi que concert na ye ya hippodrome na minute oyo et kozala annulé. Donc il faut oser la date extérieure. Raison nini. Koffi a che date tanyon soyo date bana matangu kaka chaque fois kaka ce ka to komi pembeni a date a concert na ye. Annulation ye. Nzoka mama kulutu. Koffi ba kita ebiso soto yebi. Mama kulutu bakenda okotisa ba dossier. Dossier ka komi pona ba yokisi ma choc. O ezaki bazo lukande façon ya koboma ye, ça c'est la vérité. Ils ont ma façon qu'on doit les humilier. Il faut to donc to nyokole pe to éliminer physiquement en fait. C'est ça la vérité la famille. Et ça ko likamote que ya kokosa. C'est binomo bozo parce que là c'est des trop, c'est un peu quand même baza ko abuser quand même. On doit être honnête. Koffi lobi ba ke ko funda kuna oye asala ba makambo binomo ko boyebi wana oyo balinga bakangele na poto. Après, tant on bakotisi yango kuna mairie elobi ke moya beta ezate. Donc au fil de la minute vraiment na banti bomona ebino moko lobi. Et ça linga vraiment passe. Yango de dans la vie photo e barabatu nini tozo sunga. Mutu mususu ko sunge bozo azo sekisa yo quand il t'es en train de faire ça. Menzo ka lobi e comme lo donc pire cauchemar à vie na yo. Lelo Koffi Olomide carrière na ye. Musicalement, eza détruit et pas mama kulutu. Maman Kulutu ok Koffi a fait tout bande ko so ils ont musicien oyo ba musicien congolais ba soutenant plus que Maman Kulutu ça n'existait pas. Plus que lui ça n'existait pas la famille. Album aliboso Koffi a fait sa quartier la terre mobimba. Album aliboso binomo boyebi. Koffi a fait sa quartier la terre mobimba. Bande ko calendrier nyonso ya mabanga ya bato ya mobondo ya misuni o ba pesa rambongo ya Koffi a pesa Maman Kulutu. Batu non so ba o ba bakayoko o ba nani na ba o ba kufa na ba o ba za vivant. Koffi mutu apesa. Mais lelo ka mutu ke Koffi asalaki ke azala. Lelo Maman Kulutu akoma zo chila Koffi ba koka jambe ata binomoko. Ata binomoko. Toyebi te soki bobeba nela nini. Toyebi te pe likamunini yango eleka. Mais quand même papa ou bien tu nous dis parce que ils ont la sensité que un grand légende comme Koffi Olomide de notre pays que a bozo tchele bakale jusqu'à ces points. Ça commence à énerver, c'est une plus drôle, c'est une plus cool. Et ça ils sont cool te bande konanga. Et ça ils sont cool te. Ata binomoko Maman Kulutu yako sala kasi nini nini a presse yebisa biso loko nini ngo Koffi ya sa sala comme ça biso soto yeba parce que boye vraiment e komi ennuyant eza likambo ke mutu yemba batu ba fani na ba sepela mais oya yo ya kende ba ni laka nani yo arene zalaka la même chose Koffi ya na kombo yo ke profiter viens nous le dire bamboario bosala biso plaisir na ndenga mabete on veut quand même savoir parce que Koffi c'est un légende de notre musique. Pourquoi il ne peut pas jouer en Europe? Pourquoi? Pourquoi chaque fois qu'il veut jouer, il faut botter les bacoques à jambes? Pourquoi? Je crois qu'il est temps, parce qu'on a quand même supporté de voir tout ça là, mais je crois que tant et coquille, Obima peut-être, Oya koye bisabiso, que asalanga boy. Hein? Ya koye bisabiso, parce que tant qu'on le voit dans le quartier latin, et ça là comme mon vieux respect, mon pas au respect, yo moko kabanzemba Koffi au Mathieu Kiti nango. Na bona ngate ke mo ba click na ba claque ya musique ezalaka. Mais à niveau obozo kende nango obolingi bobomela biso légende nini. Hein? Yo moko wano tingami mwana Koffi aloba te. Yo soki mwana no Koffi azaki kamati na ya kiti. Elinga ke zala ndenge nini. Bande ko tozala juste. Tozala vraiment honnête et juste. Ce n'est pas du tout bien ce qui se passe. Nathalie Mopa ona okina monabi nzambe. Na vi oyo yo tote amaka.
Mutu no soza mutu teke ya kosunga. So Kofi atika mama kulutu na maya makelele. Akanga ba magorodo kuna. Me ero to engato yeba yete. So Kofi Olomide ba abundisa mama kulutu ndenge batu nyonso basangelaka papa Hervé me to engato yeba yete lelo bandeko. Ata bino moko. Parce que là vraiment ça ne va pas. Ata bino moko. Combien de concerts ya Kofi kozala annulé? Combien? Bamboario botu na papa na bino parce que musique yango il faut ezala pe ezala komba ya kajite ya komba ngo siko ya boya bino. OK Kofi moya bete zate bozo telemela ye o mona teke boeza bien après boya koloba ki o non biso toleki siko bokoleka ndeni soki bozaka kobundisaka boy kote ofere bo bundise na ba visa mabe. Koto bo bundisa fere na ba visa mabe, soyons honnêtes. Koto yo Kofi Olomide alinga beta na ye hippodrome na ye concert na suka. Bokoke ka kotike lete ka beta. Peuple congolais, soyons honnêtes. Soyons honnêtes vraiment na ndenga mabete. Tozala vraiment honnête. Akoke ka kotike la Kofi ta beti na ye concert na suka. Comme ça Kofi pasila ni pina mama ba musique. Mais ya oyo ya ibino bozo tchela ke bakoka jambe tongo midi poko koto e pas faire mabe bosali lisanga yo na mutakala. Wala ibande konanga natali nini ana lobi e baisenga na zuna tenga na bino. Le monde est méchant. Le monde est vraiment méchant. Il y a les gens qui au moni na bapasi na ebeta eka. Parce que likona ngo Kofi ngo pe mutaka ko luka yo te. Yo mutokenda ko luka yeti. Yo na Kofi na luka muninga. Ce n'est pas toi. C'est toi non. Si yo ko luka Kofi lelo komeli biso bolo. Lelo komi chile koka jambe koto mabe chile kali koto mabata yo moko to lembi pe. Musique yango kokoma ya yo te yo mto banda ngo te. To papa olombo banda ko yemba yo pozalaka te. Musique pa malongo zo beta pete wapi Stade de France. Jouer yango aussi la semaine prochaine où est Stade de France. Siko pour toi lingi que to continuer na ba kosa leka na yo ozo sa la biso kosa leke matikiti kosa leke matikiti ata yo moko. Non boye pété. Boye pété, il n'a pas si ba mboario o basa ko déserter raison. Ça c'est la méchanceté mal placée, mal gérée carrément, mal composée les colonnes en haut. Si boko bunda bimisa ba album yo zwaka ba trophée na ndenge zwaka ngo ne ba plaque na yo. Zwaka ba plaque na ndenge zwaka. Même si tu sais qu'on a vu mais zwaka ba plaque non mais makambo ko tele mais la ba concert ba ninga on veut pas ça. Non, on veut pas ça. Wana mana ndenge na ndenge vama ke ya ba koroni mama onde to sala ba émission te obebisa makambo. Makambo vraiment obebisi. Boété la famille. C'est dégoûtant, c'est décourageant. Et ça vraiment maman mingi. Florence la parisienne, moi ça me fait Paris Saint-Germain ngaku na ebi koute moi c'est mondele Paris Saint-Germain. So ipo na yo vraiment vie mo pa ata bino moko. Grâce Dieu. Ako banda ko mona ka ba passe boété. Ata bino moko. C'est la méchanceté pire et simple docteur Nafeti Ramsès. Non na mona makambo boété na vie na nga. Oron kidi mama na Brinela. Likamuni na ngwe si la kate. Likamuni na ngwe si la kate Arlène wanga ta yo moko depuis makambo e banda ya mopa ona mama kulutu. Ça doit prendre fin. Il faut si la Kofi beta kapé. Pardon badi. Non men. Na ebite mo la mobali ya la musique na fisi koma ka ba problème. Ache la bat bakali ko tonton lembi yo. Ya ngonde beta concert cha Stade de France au monde 10 personnes ba yo côté na kati ya salle. Yo cha vraiment ka Stade de France. Okomona mpia kamoko ko sala na peri kalibandi. Wallahi bilaye kotoka. Je te dis, cha Stade de France ton dimanche. Les gros bisous à vous bana maman. Bon dimanche bana maman. Maman Wale, maman NK, maman Wale. Rien à s'occuper dans mon chou. Les gros bisous à vous, papa Roger de moi, mon vieux sous-marin chou, yaïbara chou. Papa Biké, papa FRDC, Coco Scorpion, Coco Abagène. Paris Saint-Germain, moi c'est mon délai. Madame. Florent la Parisienne.